Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza koye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis du public Diko nagako kilema tukinde Parce que le long deko eza ndefin Parce que le... Bonjour chers amis internautes, encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, Mobile Mandefa Pembe. Bonsoir, 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 partout, et pour côté la bino, la bino. Merci encore une fois, la confiance vous plaît à travers votre émission Avis du public, chaîne mère, votre chaîne de référence, pardon, donc merci. Les autres, vous avez bon, on a Sango O et Mawato, pour placer à bino, vous allez Sango ya et Sengote, bande ko balandi émission Avis du public. Pekopé ça nous annonce ya pona bana changu, j'espère qu'on a bana changu bangotu baebi papa o na kombo ya papa Luemba il fut bourgmestre mnene na kati ya commune wana ya Njili azali na succès ko sakana te papa Luemba o bino no so boyebi bato za ko uta même na libanda ya Kinshasa na intérêt pour na Kivu ba Lubumbashi bazwa ko voter tina Kinshasa papa Luemba azalaki mutu mune na sali mingi na politique na so comme RDC depuis époque Zaïre tout ça papa Luemba donc il n'est plus à uta boutique biso déjà mais na minute autres on ba moi si na épée a uti kolandaye moi c'est un peu à Koufi maman Luemba pe à autre tika biso mais ngana za mieux placé te bandeko chers amis au pesa bino vraiment ba annonce o to yamba bongo le crâne Kulutu Mangela depuis Paris boza ko mona tout ça ko yamba yende a ko pesa biso ba détail comme il faut ya liwa maman na biso Luemba comment ça va se passer et bani ndenge nini et voilà et ainsi de suite. Alors sans plus tarder to benga bongo invité na biso. Voilà, il y a un côté invité na biso, donc Bamituna Didier Masuki, ba réponse à invité na biso. Salut, bonjour Kulutu Mangela. Bonjour Didier Masuki, Mobile Mandefa Pembe, depuis Suisse, na Paris, na profité pour pesa pe mbote. Na bandeko baso bazolanda biso partout dans le monde, na France, Belgique, Allemagne, Angola, RDC, États-Unis, Gabon, Afrique du Sud, na boseli de petit, na Australie, na yebike bandeko na biso babimi Denise balanda biso tipuna. Donc mbote batutu na Côte d'Ivoire, Abidjan, na Mauritanie, na Brésil, tout comment dire na correspondant bazali kuna, na Canada et pas Basel Ngamou. Voilà donc na Grande-Bretagne kuna et pas la BAZ de London, na Izebola. Ba on est sur mbote partout dans le monde na ba Hollande biso sikoyo. Merci Kulutu Mangela na ndenge au petit temps tunga toyeba. C'est depuis quand Maman Luemba a outi tika biso? D'abord, qui est Maman Luemba, s'il vous plaît? Qui est Maman Luemba d'abord? Maman Luemba azali mwasi ya papa Luemba Molinzanza. Maman Luemba prénom na ezalaki Thérèse. Depuis longtemps na papa na biso Luemba. Papa Luemba azalaki
ya njili oyo eza na kati ya Tchangu, sous-région ya Tchangu. Tanzolo Tchangu limolo wa Masina, Kimbatseke, njili, Sele, Paluku, nyonso babengi yango Tchangu. Kinkole bon. Bango mibale bazali kofanda na njili na quartier babengi quartier 7. Babotaki bana na bango bana sambo bana 8. Bana ngo ezali Fafa, Jojo, Hortense, Aimé, objet de Robinga, Aimé Lumba, Sœur Hélène, Oazan Angola, Guy Lumba, Oya Métiol, Richard Lumba, Pe Lekina Yasuka, Joël, Oazan Angola. Bango nyonso famille Lumba. Bango nyonso famille Lumba. Ok. Mais depuis quand kasi maman a outi kotika biso? C'est depuis quand? Maman a outi kotika biso et l'autre dimanche le 23 mai 2021. Maman a outi kotika biso depuis le 21 vers 22h, le 21, il y a mois de mai, il y a 2021, vers 22h. Bongo papa a tika biso depuis 2002. À part que commissaire des zones, au Kalatorbi na bourgmestre, natama ya Kala, natama Zaïr, tobika yon bourgmestre, papa lui bakomaka commissaire du peuple, au tobi na l'autre député, a travaillé mingi na RDC. Papa lui bazaki papa mo yoki onengo tulo bana introduction ayibanaki Zaïr ou RDC Mobimba. Na temps ya élection, même dans la province, même dans maman to ba papa na bilingo bazalaki déjà na âge de 18 ans ba majeur pour passer na élection. Likambo zalaki ko ya kokamwa tina intérieur ya RDC bazalaki ko voter Lumba. Alors que a posé une candidature pour la sous-région de Tchangu ou soit dans la commune de Chili. Donc, quand on a Kinshasa, Lisusu, na Moamba, on a la sous-région, on a la commune de Lemba, Matete, Nganyema, Kisenso, Ngiringiri, Lingwala, Matete, Barumbu, Kinshasa, Gombe, Kalamu, Ngaba, Makala, Serembao, Lemba, Batu, Ebele, Bazalaï pour voter, Loueba, Moïdinzanza, alors qu'Azalaï candidat à circonscription Wanate, soit il y a commune Wanate, il y a sous-région Wanate, tellement Azalaï na moto Makasi, Azalaï na étoile Makasi, alors les Arobank Sakutu, le fait président Mobutu que M. Lumba a posé candidature présidentielle à Zaobanga Makasi. Azaki na moto Makasi. Donc voilà, na osalaka la répétition, Papa Lumba tika biso depuis 2002. Maman Lumba a kotika biso depuis vendredi passé na 22h. Maloba omboka wayo. Ouais, merci Kouloukou Mandela. Mais tu vois, maman Lumba, elle faisait quoi? Parce que défunt Lumba, papa, il y a des bons politiciens, mais maman, maman parlait de politicien ou comment? Famille Lumba, Bazali, famille moko très sociale. Basali Sarabatu Mingi. Na kati ya Kinshasa pe na intérieur soki basengi secours neti lelo boye tomoni mikolo oyo volcan Nyiragongo euti kolamuka lisusu ezokweyisa balarve. Papa Lumba azalaki
akosangisa babien atindi na Goma. Non, voilà papa, tout ba maman. Maman ça papa ça kenda, tu dis maman ba no ça ni. Excusez nga soki famille bemba eza kotinda kabisa biloko mpona kotinda na Goma tolingi bagere eza na baituri na babeni kuna famille lwemba donc tala bi famille lwemba na osangisa na mama mais professionnellement mama ye moko azalaki femme sociale oyo azalaki kokende kolakisa bamama ndenge ya kotonga barobe bablouse na centre social oyo ezalaki na quartier 3 pembeni ya quartier 7 na ndako na ye azalaki koteka makayabu wana ekendaki sango Kisasa mobimba bato bazalaki na présidence na badepute oyo ya conseil législatif pouvoir législatif bazalaki même kotinda bachauffeur na bango to bango moko baya kosombelaka bango makayabu ya mama lwemba na kati ya ndani na lopango na ye na njini ya anecdote moko ezali kutu ke Kester emene ya ntango bayaki maki na 1993 fin 92-93 epai ya babipoli na quartier 7 bayaki maki na ntango Victor esalamaki chaque jour Kester azalaki esomba makayabu ya mama lwemba. Donc mosala azalaki femme sociale mpe koteka makayabu nde ezalaki kitoko tro. maloba mboka wayo donc mama azalaki koteka babiloko ezalaki kosala malamu papa tokokende mbangu. Mais on dirait comme si vous avez retard, il y a annoncer nouvelle, puisque mine peut pas au courant. Pourquoi c'est retard? Au moins, la communauté la mission, tout comme on attend sous pressé pour avoir annoncé badei. Makambo de ce couteau na yango na série au balbaki que président Jacques Moulele a confié dans Brazzaville. Alors, quelques bateaux, même moi, on annonce que le président Jacques Moulele a confié dans Brazzaville. Alors, il fallait s'engager Tinda à partir de Paris, vers la mission de Yerusalem, Bazar Kinshasa, qui est dans Brazza, pour vérifier. Alors, pour vérifier, via Yerusalem, pour vérifier. Président Jacques Moulele azalaka président de la musique akufaka te ezalaka oyo babengaka Moulele Ballon d'Or azalaka kobeta bale kitoko yango bapesaka président Jacques kombo ya Moulele. Donc Moulele Ballon d'Or moto akufaka oyo azalaki mobali ya mare Vero oyo afandaka na Evry plutôt. Bon, période mon sous fausse information yaki. Oh, kanamba kena kiba boy na boy. Ba nouvelle ya lokuta izakamingi na internet. Alors il fallait tout ça nano vérification auprès de la famille, puis auprès des Batuna Kinshasa. Yango moni que 2 mois de retard mouké pour annoncer, mais là nous nous excusons auprès de nos auditeurs. Auprès à téléspectateurs, nous sommes à la vie du public. Il y a un moment qui est 18 mois, tant mort il y a 48 heures, on a voulu annoncer les lots, nouvelles, il y a l'Iwa, il y a maman, Lwemba. Oui, il y a Zali, maman, il y a Guy, Lwemba, il y a Mertiol, Oyo, Baïmba, na Félégola. Et sur ce point-là, non, il y a une nouvelle madame ezali quand même. Na Kinshasa kuna na njili esika de ezali. Na juste sangoke. Ba warrior oyo ya Fali Pupa. Bazali esika moko
na bagolwa oyo afere egola. Donc bawarior ya Kinshasa oyo afali Ipupa na bagolwa oyo afere egola na Kinshasa bakutani na ya Malwemba baza en compte ya on a remercié fils qu'il est le général zela good majali kambo lobi eza un peu bien bawario oyo afali Ipupa na bagolo ya afere egola bakutani na matanga ya mama Lwemba babundi te baswani te eza likambo ya kokama bazaka mingi na baconflit na bapolitique mais tellement famille Lwemba eza famille oyo eza famille ya unité bafandi sans koswana na bengi nani fils Kelele général oyo azali proche ya fere egola awa na Paris ou na France na bengi mpe lisusu Migeniema oyo aza journaliste mais proche ya bawarrior aconfirme ngai bango mpe bazwi nouvelle ke bawarrior ya fere ya fali Ipupa na bagolo ya fere egola bafandi esika moko baza kosolola yango tokoloba bomoko na pays na biso. C'est une bonne nouvelle. Vraiment, si nous avons beaucoup de choses, ils ont bien. Ils ont la temps de matanga, ils ont la temps de se tous ensemble. Dans le cadre de matanga, on profite pour passer message. Dans le ndeko, basili kotika biso na Goma, iska volcan ezali. Pe ba ndeko na biso ba ebasa na Beni na Ituri. Esika malgré l'état de siège ezali mais quelque bato baza kotika biso mpona kanda ya barebele na koprofite na yebisa bango ke toza de guerre avec bango chaque jour tokanisaka bango soki likambo ezali mpe tozangaka te koloba soki mwa enero ezali mpe tozangaka te kotinda. Voilà makambo na ngai naloba pour le moment yango wana. Ouais, merci Kutu Majila, mais tu n'as pas de programme, il y a des années, le programme, matang, les awapi, enterrement, et vous allez quand, vous allez pas de quoi, oui, bah. On profite pour le baquet. Pour le moment, Batbazan, la Kinshasa, Kuna, c'est elle est dans Angola. Wazalaka mwasi ya Tati Konde ya azokende Kinshasa, Aimé Lwemba na Londres azokende Kinshasa. Bon, Guy Lwemba oyo Metro azokende Kinshasa. Ntango bango bakokoma kuna nde tokozwa programme ya date ya enterrement. Mais pour le moment bato baza kokende pa Aimé Lwemba na Londres, bato mosusu mpe bazokende epai ya Guy Lwemba ya Melchior. Voilà pour le moment programme eza na ndenge wana nanu date ezwami te, mais soki tozwi date tokoleka toujours na vie du public mpo topesa programme ya matanga. D'ailleurs na oprofite mpo natiaki annonce moke kaka na internet, mais namoni ba ami ya Aimé Lwemba biso tokola na ye bato mosusu bazoyeba Aimé Lwemba alekaka kala na émission ya Papa Wemba ezalaka na kutu bakini jesi wana alekaka yembaka nzembo moko ya Papa Wemba lokola yembaka mo malamu te Papa Wemba koma ayembelaka ye mpo bango bazalaka bamétise pipo pole mundele madeso aye Papa Wemba ayembelaka ye nzembo wana ntango ayaki na butu wana ye na ntongo toza koseka ye mingi tokomoyembela ye ndenge wana eza anecdote mpona Aimé Lwemba. Mais baninga na ye oyo tokola ensemble neti Chiri Chara na Rwanda akomeli ngai, Chama Shiko na Kinshasa bango nyonso bakomeli ngai, Bileson na Londres, Bileson
bile ba beauté awa na France Aïde Sungu na France be azi na Londres pe je t'aime Fumu na France na Eric Mandala ye afandaka mingi na Dubai azaka mpe mwana chango bazo compatir mpona likambo ya mama Eric Mandala okita Kinshasa po papa Lwemba asalisa famille na ye mpe ya mingi. Ok. Maloba mboka aloso oza na likambo. Merci Kulutu Majela likambo kutuna mtu ezali te oyo tonga tosolo yango atoka koyeba programme. Merci na yebi te soki okopesa bambote na baoyo ya yo mpona tosukisa émission ya lelo. En tout cas mpona nouvelle oyo ya liwa ya mama Lwemba oyo awuti kotika biso na moni baninga mingi bakomeli ngai vraiment merci na bango eza lokola Chanti Kapangala awuti kokomela ngai Deti Mavanga akomeli ngai Junior Dianyong depuis Kinshasa Junior Dianyong azali awa petit nani Simplice Dianyong mutazala Kinshasa ateli ngai quand même imo merci na ye Wivin Diabu azala kunya ateli ngai imo Bika Mungudi Sandra Kemba Willy Luyambula bote na bango merci na bango mingi Serge Mandiango azana Alger na Algérie FM Loboko na Paris Gilles Bala azana Paris akomeli ngai asali ngai message ya condoléance Dorcas Louvis azana Suisse ateli ngai message ya condoléance Via Dio Salemba na Kinshasa même de l'étance ya Oto Bengi Chéri ya Wendo Mama Amazon atendeli ngai message allo tozolanda yo Kulutu Majela na oyoka Gloire Nsangi Chéri Divengele Bandera Toya Charles Louis Kanza lokola toza vivant na vie faut qu'on remerciaka mutoyo akompati na yo ntango oza en DE po mama wana aza mama na biso ntango biso batokoli na ntiangu nakoki kobosana baninga te koremercie bango korendre la sincère na bamona bango ya encore Charles Louis Kanza Désiré Bakara yaza na Bunia nazomona awa Poche Bakemba Alain Tala aza na Paris Mifule Kabelva aza na Bruxelles Fiston Manisa yaza donc grand warrior ya kosangana te Daniel Biongo grand warrior manager ya Mige Nyema ye mpe akomeli ngai lisusu vraiment merci na bango na bosani te Mira Esa aza na Londres ye mpe akomeli ngai quand même merci mingi na bandeko wana nyonso ndenge compatir na ngai na makambo oyo ekweli biso ya liwa ya mama na biso mama Lwemba merci aussi na Gilles Sala Prod oyo a offert produire Viva la Musica le 19 juin awawa na Kinshasa Bika Ntumbu na Suisse akomeli ngai mama na biso Ngamu Yembura aza na États-Unis pe akomeli ngai merci à mingi vraiment na baebaso bakomeli ngai banzi ete Jenga Samuel akozanga te kokomela ngai na ndeko na ye grand frère na Erive Kono bakozanga te kokomela ngai vraiment nazozela bamona bango ekosala nga bien sans oublier Freddy Umbenadio na Washington grand pays na Allemagne merci mingi na ba anonyme oyo nyonso bazokompatir na biso na likambo ya liwa ya mama Lwemba mwasi ya Lwemba Mwendi Nzanza donc ngai mpe
cadre ya avis du public na le PDG Didier Masuki na souhaité et puis na présenté ma condoléance na biso na famille Lwemba Molinzanza ma famille biologique pe bandeko bango banso na kosukisa na likambo ya ko expliquer peuple surtout à RDC en particulier pays Afrique francophone en général tant atiki biso et sécurité lobaka paix à son âme qui vient à âme naïe et non que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix, on a battu le thème à ma belle tiba. Rwandais wana Kagame, oya pour ma bande qu'on a visto, atinda kama pour ma bande qu'on soit avec Tchasa po, azam thème à ma belle. Bah on est tout le baga. Que son âme repose en paix parce que bah moi wana phrase wana zalaka, et zalaka na babindele. Na ba 1400, 1300. Bazale pour le moment na bato habité mamabe soka kufi pour aya ko déranger bato baza vivante mais tant ba mindele ba kendeki na Afrique ba ko kuta ba koko na biso ba solo la naba ba we bato batika biso pe bato baza vivant ba kendaka ko entretenir ba cimetière ya ba koko na biso ba kufa na mo par exemple lelo na zo ba témoignage belé ya kosola ba bakenda na 87 tokufelaka Lambert Luzolo leki ya mama Amazon Shungu Ebadio quelques jours après donc papa wemba memanga dei na Kinshasa na loti Lambert a ebisinga bi Magellan yebisa mami ona mama Amazon de bien mami na ya Élysée grande sœur na Musu Élysée au tek ja otika biso Lambert a ebisanga na ndo tolbi yebisa ba sœur na maisika nazali naza na kimiate na ebisa ba sœur na un mois après na yokolota Lambert a lobi na maswami Magellan siko yebisa ba sœur naza esika ya kimia ya biso tolobaka paix à son âme kimia na âme na ye parce que âme ya moto malamu il vivra éternellement nenge kolo nzambe azali éternel exemple mususu on a utaki koloba mikolo to likawa papa yemba depo atika biso ngai na malembele na monaka ye ezala niarkos mais papa yemba mikolo lekaka yebisaka nga bichan nazomona bino na bana kende kotrouve Kofi Olomide bosola na ye nakenda kotrouve vie lerambo tosola na ye nga moko lisu papa na nga na 2003 nazalaka na Bruxelles tozwaka mpe bana bapapa oyo bapona makambo ya trafic des êtres humains nga mpe nazalaka victime papa na ngai moto apesaka ngai révélation ayebisinga na ndoto ya bichan soit bafai komela bajuge komela bango réalité ya makambo ndenge eleki mpo ils ont tout mis sur tout mis nga komona nga tout mis batiaki nyonso na motu na ngai lokola ngai nasalaka trafic des êtres humains njoko nasalaka mosala wana te nazongai kaka na poto na groupe ya bato wana nakomelaki juge Kulutu Majela papa lobaki nanga mpe Kulutu Majela mpe asona eza nécessaire mpona biso bavivant biso surtout babantu Kulutu Majela tokozwa na émission mobimba okolobela makambo wana yo na papa wemba lelo toyaki plus kosala juste annonce ya liwa ya mama Lwemba moi 2-3 mbote na 3 personnes s'il vous plaît mpona to aussi sa émission omoni na pesi bato nyonso bambote déjà baremercie bato oyo bazosoutenir biso na makambo oyo esengeli toprofitaka bavideo mosusu bato bamonaka bavideo mosusu bato bamonaka te yango soki leso ezali na politique oyo ya avis du public esengeli toinformaka bato mpe toformaka bato yango moyi na profite kopesa leson oyo ya paix à son âme parce que toza na dei ya mama Lwemba mutu monene
oyo auti kotika biso na baopportunité ya boye occasion ya boye esengeli kofaire passer un message oyo ezali message moko très lourd mpe ezotangisa bainstructif. Voilà yango moi na profité kopesa formation wana. Ok, merci beaucoup. Merci Wabiso Didier Masuki. Bato bakota toujours na vie du public. Ezali chaîne moko mpona koformer mpe koinformer bato nyonso olie kolukaka bachaîne oyo ekodistraire bango pour rien. Merci na mosala oyo toza kosala. Merci beaucoup. Merci, chers amis internautes. C'était notre grand frère, le grand Khan Mtamaï de Bélé, na Congo à Poulout Magera depuis Paris. Encore une fois, nos condoléances na Congo à vie du public, à la famille Luemba. Donc voilà, bana poto boyoki. Oh, le numéro ça numéro ya moko ya membre de famille ne boyoki. Bokoka kobenga bango pona kopesa ba condoléances na bino. Merci beaucoup tout le monde a dit bongo. Bonjour peuple congolais, Wabino Koulout Magellan. Toujours na avis du public, il y a Didier Masuki en des fois Pembe. En tout cas, na occasion où il y a des Maman Luemba Thérèse. Oui, physiquement tout le monde est sous-souté, mais spirituellement, elle est toujours avec nous. Paix à son âme. Mais, d'une part, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quoi annoncé, Bino. En particulier, le public fidèle, il y a avis du public. Et toutes les personnes en général. Et surtout, na bae, bakola na njili kimbanseke. Tochi la bino siko image ya la. À part Luemba, na koyebana na changu. Quand on va changu to tanga kimbanseke njili masina Kingasani, Kinkole, Tsele, Maluku. À part Luemba Moutouyoyeba na mingi, c'est là. Pour là, Aza chantre. Chantre, ezali, moto oyo, ayembaka na babibembe, accompagnera bibembe. Voilà profession ya là, maman wana là, sœur wana là. Lelo, là, elle doit avoir au moins 61 ans. À peu près 61 ans. Pour abandaka koyemba déjà na badei na âge à 12 ans, na 72. Là, vraiment, aimons-nous vivants. Tout reconnaître la valeur de mon temps à vivant. N'a souhaité te akufa lelo, atika biso lelo, mais azo mérité basa la monument. Nanjili wana boye, là azo mérité monument. Attends la carte à Sainte-Thérèse, la tchèpe un monument, y a là. Surtout des sons vivants. Et vous allez bien pour là à accompagner presque toutes les personnes mortes, toutes les familles endeuillées. Là, vous allez accompagner. Et elle accompagne toujours. Il y a une opportunité pour bailler à vie du public et battre en général. Moi, là. Vina ezala kaka ndenge wana chante achantonaka na badei donc so dei yali foye wana mpona kofredonner sans plus tarder vous continuez toujours kozala fidèle na avis du public bokomona Didier Masuki
Mobile Mandé fois Pembe. Au monde a couru tout Magellan. Et moi, quand je viens, c'est pour informer et former. Voilà. Normalement, rôle des médias est pour former, n'a pas informer. Ce n'est pas seulement pour informer, former aussi les gens. Voilà, médias, tant que oh, bisous, il y a Kala. Bon, il y a de l'eau, n'importe qui chance et au Pamba. C'est pas aussi mal. Ceux qui, bah, chance et l'eau Pamba, bah, ça, quoi, utilisant, au pénal, n'est bien. Sinon, t'es à. Obimi ADT, à qui pour y n'est pas toujours, bah, chronifoie, tiens. Donc, tant qu'on a chronifoie, tout le monde, c'est la moitié de ma formation, il y a langue. Il y a informatique, où il y a communication, où il y a une notion, nous nécessaire. Dans le domaine, il y a communication. Voilà, sans plus tarder, Didier Masuki lancé image là pour la avis du public, surtout les Changwen et les Changwen. Tant que Changwen est l'une résidente, il y a Changu. Les Changwen, résident, il y a Changu. Allez, on va toujours Kouloutou Magellan, le diffuseur des émissions sur Internet. Je suis un diffuseur des émissions sur Internet. Surtout dans l'IFASIC. Il y a des gens qui ah ouais, pour côté n'a pas longa quoi. Bonjour, bonsoir, c'est là. Eh, y a monté, pardon. On a écouté pour éviter que quand on a vu notre place, mais tout bon, mais quand on a écouté. On a besoin donc dans les oubliettes, dans les corbeilles, pour utiliser quand on a monté quoi. Bonjour, bonsoir, à la prochaine occasion. Pour la route, on t'a dit si à moi, on va venir bonus. Là. La famille, il y a Loa, il y a Luemba, papa Luemba. Pour moi, on a maman Luemba, là, tu serre corps, dessous des corps, gilet, obligé de gilet. Ou bien un sous-vêtement, gilet, et un sous-vêtement. Obligé de un cinglé, ou cinglé. Ou bien un sous-vêtement, gilet. Et ça, sous-vêtement. Cinglé plutôt. Cinglé. C'est un lapsus. J'allais dire cinglé. Lapsus, c'est ça. Faute involontaire. Oh, qualité. Mais bimi. Donc, au tout bien, on va cinglé. Au bien, on sous-vêtement. Maman, là, il y a Pembe. Tout bien, on va cinglé. Sœur, Moussouazali, c'est la sœur Flore. Moi, on a papa Luemba, la maman Luemba, sœur Flore. Allez, à la prochaine. Kouloutou Magellan, diffuseur des émissions sur Internet, avocat du village Molokai et Papa Wemba, avocat de tous les Banyama du monde et les Batété là. Bye. Bakasi boso masumo masomo nanga olembeza donc B7 Bomoni Florence, B7 Bomoni Florence. Non, maman ne pense pas confirmer donc